Oui, bande ko balandi ya tokomu wapi lisu likola lisu tokiti awa na Bandal Adula. Place tokiti awa eza quartier moko jona komi na Bandal Lungwa, mais eza quartier historique parce qu'ils ont figuré quartier il y a l'un des grands premiers ministres mboka na biso Congo, Adula. Boyebi ebimba Adula ba soso na boyebi yango. Toza awa na Bandal Adula na Veni Kimvula. Epai wapi mwana somi ekolo Congo molobeli ya bana funa. Le vrai Tabita, Maman Christelle Vwanga, honorable. Tout ça, on a coronavirus, bokono, pandémie, comme dans Mboka na biso Congo. Bande comme si bazana banda, bazo kanisondire baje, bazo kasabate, bazo kufa, bazo kosa. On est battu bazo kufa, bazaba na popito banyama. Ok, ça bel et bien battu bazo kufa, mais sous balekibiso na mbongo, mais sous balekibiso. Donc Nzambe oya lola, alobaka un jour mu dans dans nzana, mais zo kanisa kate na bazo kufa, Nzamba lingi bango te. Ok, Nzamba lingi biso nyoso. Bon, koné ekomi ezape na kata mboka na biso Congo. Mais ba Congolais baza kondimate. Yanga molobeli ya bana Congo, honorable Christelle Vwanga elongo na oni femme. Za branche munene ya mboka Congo. Aye awa na base oye votakiye na funa. Aye ko solola, ko expliquer base na ye ke bokono ya coronavirus ezali. Tomi batela, Tomi lengle, parce que calamité, to contre la quarantaine. Nenge zana gombe, nenge pe kitasi na Bandal, parce que na Congo, ole kitaka ezo mata, de to ezo kitaka te ezo mata. Aye awa kopesa mutu moko, moi cantine pour sur la maboko, moi désinfectant, moi café, moi loso, moi sucre pour tant to contre la quarantaine, te bané to kusungana. Ne molobeli ya peuple aye kosola na base na ye ko kanisa bango atena mwa moke oyo bandika oni femme bapesaki na ye moko pe lokola toza bongo na Kivula bolanda bongo cérémonie officielle islam na quartier Bandal Adula. Naza na esengo na moi bino isusu na ebi ki bamususu monani ba bamususu monani na te na za vraiment na esengo ya mona bino isusu. Eleko ememinga lelo awa eloko pe esala ke totambola tokende partout eza sensibilisation ya maladie oyo nyonso boyebi ebimeli biso alors que tobandaki kozela yango te ebimeli biso ebandi epa bapaya ebandi na Chine eke na Europe eza na États-Unis biso mpe ekoteli biso na Afrique eye okotela biso mpe na mboka na biso RDC. Alors ezosenga biso eza maladi moko bokono mo ezoboma tellement makasi. Alors lokwa biso toza na bamoyen te bamoyen ya makasi te ya kosoigne bato place oyo biso fo tozala makasi eza sensibilisation na prévention ya maladi. Prévention eza ke to éviter kozwa maladi wana et mpona koéviter kozwa maladi wana eza simple baminganga bayesi biso koéviter kozwa maladi wana il faut kosokola maboko mingi kosokola maboko tomoni ke lelo système osokola maboko ekomi presque partout soki oza na place ya osokola maboko eza te oza na désinfectant air nyonso pandi soki mwa idée eli osi odésinfecte maboko. Et puis distance, la CPLI qu'on a moni vraiment distance, ils ont respecté. Faut à la distance au moins à 1 mètre. Dans mon tour, sur la naïe, vous avez la distance il y a 1 mètre pour ça là que ceux qui ont contaminé, ceux qui ont bimisi maloba ou bien babilo autobimisa soto loba et comme la haute place aux pas contaminé. Mbote kopé ça na mbote na libo côté, ceux qui moyens à kopé ça na mbote awa. Soki moyens ya kokosola boye te nde tomesana kokosola boye na coude po soki okosoli boye à un moment donné c'est simple soko sokoli c'est simple nyonso koko longwa eza ba bloc wana nyonso oyo tozosensibiliser oyo bino boyoki oyo pe bino pe lokwa boza ba mère ba chef de famille bino nde pe boke sensibiliser ba papa boke po sensibiliser bana et puis kobima soki eloko important eza te po ani kobima libanda po ofanda na ndako kogarde bana na ndako ba personne âgée donc ba papa na biso ba maman ba grand-père na ba grand-mère bazo survivre vraiment te so bazui maladie bakokufa mingi donc il faut to surveiller bango po biso nde mutu tobimaka biso nde mutu tokoyela bon maladie facilement na ndako. Donc voilà ba mesure et soki ozo présenter ba signe au moni kozo kosola mingi au moni que fièvre ezo kitate au moni que ozo zama ba difficulté à respirer. La première des choses qu'il faut faire, faut aller à l'hôpital parce que ceux qui sont dans les bandeli, ils ont plus facile, ils ont le grippe normale.
eza plus facile à soigner. Mais ce qui est comme au 14e jour, des places ont ma complication. Mais il faut y aller na niveau tozaboué 80% peut-être même plus bakobika okozwa pe grippe wana et puis mission pe basigne toke ko hôpital te nzoto no yo moko ekitisa wana pe ces informations peut-être bakopé sa minute okoko bika pe yo moko. OK, donc eza question ka lo bato lo la bobangi mutu nyonso tende akokufa nango mutu nyonso pe tende ozwango mais tozaka mayele na façon na biso ya ko se comporter na façon na biso ya ko vivre na société. Donc message na memele bino ya wana ezaki premier message. Deuxième message to créer qui consortium to bengi un consortium de femmes solidaires pour na makambo ya coronavirus na partenariat na ONU. Alors ONU est pouvaki ke na moment oyo basi ebele babande koteka bazoteka te basi ebele babazaki osala mwa bamisala bango bazosala te. Alors baretenaki mpe nga parmi basi oyo balobaki ke non à travers yo toyi tosunga basi ya base na yo ya bacirconscription na yo na mokie oyo emonani eza kaka façon ya koloba eza mingi te eza ebele te mais eza kaka geste ya koappuye bamama mpo toyebi ke économie ya mboka na biso esimbami epa bamama ebele baoteka te bafandisi na bandako. Donc c'est un moyen pour nous nga mpe natali na bi nga mpe naza na bayeba ngai naza na bamama na ngai awa misisa nabosani masque na bamilieu so oza neti bamilieu public so oza neti na bawenze soki moyen eza masque oyo problème na ngai eza soki fo changeaka mais soki moyen eza osali masque ya liputa ata liputa kala osali mwa masque ya liputa voilà.
fait a expliqué bien nini boko mibatela na confinement oyo coronavirus bokone ko tamboka na biso Congo nini ko ikoloba pona ye pona na kona pona mama Christelle remercier mingi pona acte ya sali pona biso yango wana to remercier Nzambe apambole mingi abatela elongo na biso nyonso yango to remercier mingi ndenge on ba Christelle vraiment si ko kanisa bien pona bokono oyo Kishasa kala mingi te ba ko bima susute mais ça nous allons passer pas naï. En tout cas, na remercier mingi et surtout que tombé jour à Pâques vraiment a ressuscité en nous babilo mususu et tobane ko ignorer ko tambola ka bongo ko kende wenze ka bongo en tout cas e ko ressuscité biso babilo ko mususu en tout cas to sepeli to pamboli nzambe pona nzamba bakisela ebele vraiment to sepeli makasi en tout cas na sepeli na ndenge yo kotala biso ayo kopesa biso pe makasi ya koyeba ndenge tokobokola bana na maladi oyo na ndenge tokosokola maboko ndenge tokozala na kati na foyer tovanda na banda en tout cas na sepeli mingi na oyo pe azui ayo kopesa biso ezali esengo mingi pona nyonso wana en tout cas tosengi merci sepeli en tout cas ezali ya solo mokono wana ezali ya solo ezali koboma en tout cas nyonso tozomona tina TV tozomona ngo pe na ndenge ezobomaka merci ndenge ayo kosunga biso sungi biso makasi penza pona kosukola pe maboko po na bana bakoko donc en tout cas na sepeli makasi penza merci le bamoko pona ye mwana bina bandal ndenge ya kotala bino en tout cas Nzambe asunga ye bisika nyonso za kokuta na misala na ye en tout cas Nzambe asunga mwana biso wana bote papa ndenge honorable Christelle Vwanga mama Tabita ko servir bino mwa cantine pona confinement oyo bokono ekwena mboka na biso Congo eza ndenge Nzambe asala mokili na ye e brusquement ya kanisi base na ye message nous allons repesa to sepeli mingi toza de sengo tala kaka soki mutaye ko songo na tango ya pasi il faut tala mutu wana malamu topesi Nzambe merci abagisela Yesu sebele na oyo yazangaki awa leleza journée ya Pâques e nga oyo ba Kristo basanganaka message na pona ba chrétien nyonso bongo tokokota na be ya mokolo molelo message pour les chrétiens on va toujours elo monter résistant na makila Yesu lelo eza jour moko très important pour la biso liseko ya Yesu Kristu oyo ekenda ko restaurer o nyonso kufaki o nyonso bebaki eza misala na biso eza la santé eza la nyonso message que les aventures et ça kampo solo tozomona kutu bapalaye baleki biso na bapareil baleki biso na hôpitaux bazobundana ti babundani mpe ti pasi ekoti ti kufa ekoti na degré ke bango bazokomprendre te bamina c'est vrai ke euti epa bapaya mais maladi oyo eza réel et souci na biso pasi na biso chaque jour tocombattre ke maladi oyo ekota na communauté te tokoma na contamination te na communauté na baolongi na biso na basociété na biso na baveni na biso po soki ekoti ekozala mwa mpasi mpo baoyo bazolingana te oyebiki ngai nakotaka babiloko ya lokuta te ata mpona ngai mondima ke lokoni oyo ezali ke lokoni oyo ezoboma ke meilleure façon na biso ya koevita ngo eza prévention na biso eza kosukola maboko kogarde distance na bato soki eloko kosala eza te kobima te fanda na ndako kobatela bapapa na biso na mama na biso oyo age pusani kobatela bana na biso kobatela basi ya etemi e komela mai mingi komela te batisane mingi batisane ezalaka basinda bacitronel komela pe mingi mpo ngana sûr que tokokoma na niveau oyo baninga na biso bandeko na biso ya bapaya bamboka mosusu tokokoma na niveau wana te parce que biso toza na Nzambe et pareil contre la
extraordinaire. Tenez bon, hein. Alors, j'espère que tu vas te... D'accord, je peux t'en Merci bandeko balandi ya tokomwa bomoni esengo ya peuple congolais bolandi honorable Christelle Vwanga bolandi na ba mama o ba recevoir ba cantine ba ti ba café ba sucre ba loso o epesami na molobeli ya bana mboka Congo bolandi ndenge atamboli makolo sans garde corps ye moko ndenge azilaka kaka kala ndenge pasaka kaka lelo donc olingo kutana okutana soli na lingo pese mbote okutani bonde ezalaka omoni molobelia aza kozala ndenge ba congolais bakanisaka te ozotambola ba garde corps comme si mboko ayo ze toucher bete tala honorable Christelle Vwanga azotambola bandeko nanga ezala leso pona biso auti ko expliquer batu coronavirus pandémie ekomi na mboka Congo bokono ezali tomi batela tomi lengele keba liwe eza musika te na yo dans 14 jours tu ko perdre yo ndeko honorable Christelle Vwanga mama Tabita oto benga kaye aye awa na quartier Bandela Dula na commune ya Bandalungwa ko expliquer ba congolais et puis ko talisa bango risque ya coronavirus et puis ndenge ba ko milengele bolandi bongo descente na ye esengo mais ndenge bisaka na bandeko to ba kolanda biso mikolo yo adage ezaka moko ebembe eliaka te ebembe lataka bakundaka pe bembe mais mutu azana ba moyi ndi aliaka bakado ebembe la eliaka te ebembe pe lataka OK tokote mukoma lobi